Kofinga mutu te, kotonga mutu te, na beti ka ne vérité. Il faut tout changer biso artiste. Demi wenge la la ginango. Ta on a télémi lelo moni mutu tout azoloba mutu tout azosala effort parce que wenge ke kufate eza patrimoine. Donc wenge elalaki yo mutu la musi wenge. El buka nange na pongi. Wenge buka nange na pongi. Yo bano ka su wenge kumeka bana. Mais tant qu'on a télémi pièce contre pièce album, tout le monde a télémi. Wenge bukana ki wenge yo kana soute yo muto télémi si pongi ngala zongisa ngo téléma to kende. Yango zo mona lelo tout. Est-ce que ba télémi pe? Ba télémi, la sentir. Tout le monde a zakoloba, tout le monde a préparé maram na ye, ba concert na ye, ba nzembo na bango aleki na teva lobby, ba tout ya wenge ba télémi. Non mais quand on voit Ferrego là, c'est la bonne musique. Donc vraiment, bateau yo lelo bisoning ezalaka, il faut qu'on y ait bakotika pouvoir. Ça veut dire quoi? Biso tozo okende, tokomi ekolo, baleki na biso bazozwa pouvoir wana ezosala biso plaisir na remercier les sous. Vraiment, Baza est belé, donc Baza est belé. Ferrego là où tu es. Dans un pays Babi Ndombe, il est venu me voir. Vraiment, Babi, je te salue là où tu es. Parce que moi, Babi a aussi le mariage. Donc, dimanche, vous allez avoir un bisogno. Babi. Batutu Babengingai. Batutu Babengingai. Mututu abenga sauf ba misuso yo bato yo misuno ba yoki yango te. Na omona ndeti jibe mpia na yoki yango te. Te mukula yoki yango déjà. Tozaki ne tobetaki ne dernièrement. Abi ba rumba na diga. Na linga inde boye ezala. Tobeteli ça papa. Ba rumba na diga. Diga. Voilà. Nso n'est pas coûté na mutu ma banzembo banzemelama beaucoup vraiment danger. Marie-Paul pe. Bon manque accueilli on dirait accueilli. Na éviter soit accueilli bien azali ou bien accueilli. Oh, mozo sekani. J'ai beaucoup là-bas qui nanga tata kolana makelele te na mboko bandimaka mutuka soko keyi. Soko sa viva bakondi mayote tata lata o biloko pamba biloko mokili mitango okufa bakotsona na forme poke nango misende na ndenge bakoyana bakomi ko tcha podium koyemba. Voilà, donc vraiment tozala bomoko tozala soudé wengela la nginango na zongisi yango mais ko ba misubali ata la rémission nanga po tcha ba commentaire mais ko ta la rémission nanga te moi je ne connais pas. Yo yebinga ngana yebeto pourquoi faut tchaka ba koma tika ngana sa musana na kotika pe ba émission te na la campagne promotion ya orchestre yanga ya album nanga bato balinga ngai bazo sepela bato pe balinga nanga te muso bazo tala po ba découvrir ba forme ba toujours maloba ya sika vous auriez des cadeaux. Donne-nous tout ce qu'il y a de meilleur. Nazali Susu na mikabi chose simple et on est né like You do. Je te dis quelque chose à l'oreille. Viens. Ces candidats me donnent envie de chanter. Sa bonté nous établit avec Bana Europe, Bana Asie, Bana ya monde entier, Bana Amérique, na bengi sibino le 13 mars oyo.
tokutana bongo na ba point de vente na biso nyonso ezami na Paris. Marie Lafez azawana na Allemande, maman Gina Botosi azawana bonzambe zo futana ndenga mukete, et na Londres papa Polydor azawana. Na Lausanne maman Yvette azawana, na États-Unis maman Nathalie azawana. Juste pour na ko célébrer mois de la femme nabino ba maman internationale, ba maman ya Château-Rouge na bossa minoté, la dame du cœur, la patronne, la première dame de la peau, l'ambassadrice de la beauté, moi c'est motema mon nene, moi c'est motema pio, Moïse à l'opposo, pendant soleur, éclairage public, maman Tina Lafez, maman ya crème miracle, moi si ayambo, oya sala mafuta, na bave d'escargot pur. Moi si ayambo, oya telemela démon sata hydroquinone, oya baby sa l'opposono na nduta, oya baby sa l'opposono na bouton, oya baby sa l'opposono na cancer, oya baby sa l'opposono na non-uniformité du temps, ozaka na première vitiligo, nga maboko ezotela te, nga makolo etelaka te, nga ba genou nange yinda, maman Tina Lafez alobi yaka. Le 13 mars, tokuta na bongo na ba point de vente nyonso. Oza na Paris, oza na Londres, oza na Lausanne, oza na États-Unis, oza na Allemagne, oza na Chine, oza na Canada, oza na Belgique, oza na Inde, mokili mobimba partout dans le monde, hors Cameroun, Côte d'Ivoire, Abidjan, bisika nyonso zali, ata na Sénégal, benga biso na ba numéro eza affiché, Crème Miracle et Coco Melayo na promotion ya kafu kafu, notez bien. Spécial mois de la femme pour la maman. Maman Tina a cassé prix. 17% en réduction. Spécial mois de la femme avec la crème miracle de maman Tina qui est 3 années. Ça te traite. S'embellit ta peau et puis ezako rajeunir le sous posonayo. Nulle part ailleurs qu'en Afrique cargo avec la dame du Caire à Bengisibino boya et belé problème na yo et kozwa solution. Yakana mikumba o hydroquinone na tikela yo. Ezala banda bo mwana. Tona kimukolo yo o nano baby te yo peyaka. Ozaka na ndeko albinos. Ndeko na nyoka makana vitiligo. Oyoka mingi, osalela mingi, omona pe mingi, opakola bipakola pakola. Mais na domaine ya cosmétique, dermatologue azalaka kaka moko, l'unique, le sel, le vrai, l'original maman Tina Lafez na crème miracle, fait à base de la bave d'escargot pur. Akayemoko. Notez bien, réduction est à 17%. Partout dans le monde, le 13 mars, tokozalawana pona kozela bino, bobenga biso, bokomela biso, balobi bonne fête de mois de la femme, na crème miracle. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Zambela Lola apambola bino nyonso. Na lingi kaka na informé bino que le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, na inspiration à Saint-Esprit, Zambe a talisi biso que esengeli bana na ebata bien enseigné, bien suivi. Voilà la raison pour laquelle nous présentons votre chaîne professionnelle Ézéchiel TV. La chaîne Oekotal Sabino, Makambona Boyokate, Obomonate, 100% qui bonzambe Kati Nankolo Yesu Christ ya Nazareth. Na Kati Ézéchiel TV, Tomobana Kola Sabino ba direct, Beba Salama. Chaque mercredi, na Bakilti Nabiso, chaque vendredi, chaque dimanche, à partir de 10h, pour la Nabiso en direct sur Ézéchiel TV. Bakilti Nabiso sur la semaine, mercredi, vendredi, à partir de 17h juste, surtout à ne pas oublier, chaque jour, nous allons en direct, il y a prophétie à partir de 22h juste sur Ézéchiel TV. La lobby 22h juste, heure de Kinshasa sur Ézéchiel TV. Dobandaka du lundi au dimanche à 22h juste. Partagez le lien, pour s'abonner, la chaîne Nabiso professionnelle, la chaîne Ézéchiel TV. Obeti Ézéchiel TV au s'abonner parce que Nzambe o asalaka chaque jour en direct à 22h juste prophétie et puis ça m'a avec précision landa direct à 22h juste aux prophéties Kolo Yesu Masia apambola bino au nom de Jésus-Christ. Ayez du
Du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipés. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Mouté. Le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On y a sobota la biso na Elenga Congo TV, chaîne Moko na Katia République démocratique du Congo. Merci vraiment na confiance nyonso o bomesana ko pesa biso na musala kitoko o tozali ko sala. Martin Engi double vitesse à fusée na lobaki to continuer toujours na ba vitesse oyo. Potoko Misabango Tina Suka na Katia Elenga Congo TV. Merci vraiment na Tracy Mbelenga Pro Glody Diasuka Tracy Mbelenga Pro Glody Diasuka la mignonne au bazan à niveau ya France. Merci na Jospi Dionge oazan nsima ya caméra donc abanding nanga émission lelo émission liboso ya Jospi Dionge réalisateur asika na Katia Elenga Congo TV émission ya lelo. Ensemble de Tozali, merci vraiment. Na Karisha Sadik la Finlandaise, moi si kitoko maman sociale, Ozota Labiso, na Finlande, Irisha Sadik, moi si kitoko. Jansia Sadik, na Katia Finlande toujours, merci. Na DJ Tobis, président ya DJ Nyonso, na Katia Changu, merci. Na RM Romel Mosengo Mobutu, OEP Bazota Labiso, merci. Na Francis Wei na Katia Londres balobi Londres endimela yo efungolo maboko salon moko FBS Kalate na République démocratique du Congo na ville. Merci na maman Anto Alut Antoinette OEP Azota Labiso Fabio Lamadidi na Katia Belgique na PCOP Bambo Théâtre. Alors mesdames et messieurs, Martin Engi double vitesse à fusée tozana Tata Adolphe Dominguez na Katia Elenga Congo TV balobi pièce contre pièce. Bozo ba surprise na Katia émission auto ça la babi show na show vitesse na vitesse. Bonjour Tata Adolphe Dominguez. Oui, bonjour vitesse na vitesse. Double vitesse, triple vitesse. Voilà. Donc biso tozali toujours dans la préparative. Tout ça la clip parce que tout ça la clip il y a Roi Manito. Voilà. Vraiment merci na batunyo so balani clip bazo komisa yango. Tout ça clip il y a Passia Moussaga donc to boire le rôle à début loco. Voilà. Vraiment merci na appel, merci na ba commentaire. Siko to boire la bino siko yo 3 biloko. To boire clip il y a pièce contre pièce o mokili mobimezo zela. Il y a ba photo to boire qui merci na ba tout batene ba photo siko yo. Il y a mon bimba siko donc tout beti formé ma sa père. Tout barozala donc vraiment Kalate beaucoup la clip lambino parce que bozo zelango il y a trop. Merci na batunyo so bazo sala befort pour la soutenir OK c'est la bango wenge Tonia. On avait dit que Moussa Nabiso et Bandi l'artiste a fait son travail bino ne bozo juger. Vraiment tozui ba masolo ya bien.
masolo ya bien par rapport à album na biso to développer quoi. C'est ça. Merci Adolphe Tata Dominguez, balobi pièce contre pièce, album Biangwana déjà, et Bimaki donc chanson nanga et chanson nanga te. Libanga langa kitoko, nasi je suis bien ngazwaranga na prise ensemble. Libanga langa kitoko o babwakinga na Christian Mbisi. Nasi bato belé ba commenter ba binga fier mikolo Adolphe Tata Dominguez aborenga libanga kitoko. Alors félicitations na album o batu tout ba sepel nango vraiment oyembi banzembo bien, ba artiste ba s'exprimer très bien et puis qualité ba clip batu ba c'est là qui bongote mais ba moni yango naza mutaliboso ya ko féliciter au prise. Merci beaucoup. Bon moni musala nyo se foko linga yango. Au salango ne lengi pour battre pas yoke lengi vraiment battre bazobenga de partout vraiment na ba Suède na ba Autriche na ba Écosse na ba Irlande na Londres na Manchester na Paris na Bruxelles na Hollande partout vraiment merci ba clip to salango na caméra moko ya suka oyebimaki. On a mis beaucoup de moyens pour la clip wana. Donc merci na Roi Manitou, Rami Amissi, Kaska Sereka, baza ebele bato baza ko soutenir na ba Nikonzi Mac, ba Kacharel na Londres, ba Trésor Okoko, baza ebele baza soutenir ba Jimmy Bofosa, ba Papi Choma, ba JC Moussaka, ba JP Loboko, baza ebele ba Lemwe na Bilbao. Donc vraiment ba Rama Wassa baza ebele o baza ko soutenir boza ebele pour surtout ba nyotanga ba kombo awa tokolala awa. Donc vraiment ba Emily Nzemba baza ko soutenir ba tout et puis na ba grand frère ebele ba sénateur baza ko soutenir des données Fikir baza ko soutenir. Donc baza ebele ba Mikolo vraiment merci. En plus de ça nanga na Boussana vraiment d'abord nanga na sala na présenter ba condoléances nanga na famille ya Vedjoski. Wana za artiste monene oyo lelo biso batata tolanda pe ba lignée ya ba Veta Boulé ba Franco ba Vedjoski vraiment dia donné dia repris toza pe na moto mususu akufaki Ahmed Bakayoko azalaki vraiment moto alingaki musique ya Congo mingi to pe pe ba condoléances na famille Bakayoko et puis na vela ngai Thomas Lokondo ya député. Il n'est pas confié vraiment mon kilongo za bongo. Donc Nzambe yemoko yebi vraiment biso ba totikali to ibaka ninga ko vivre quoi. Merci Tata Adolphe Dominguez to mono lisusu te éviter ba combo ba bi pièce contre pièce ba bilamba système au boire à l'ipeka na éviter aussi to rolo banini tour te bonga na lobaki ke nyoso bomona kawana ngaza na nganango tout bomona. Mais le lot de le mingi, et ça on va balmer. Merci, on bien. Et là on va balmer. Mon tuto a reçu balai, soit ça l'ambo on reçu mais yebane au classango. Voilà. Donc pour mes saga que album na bino yango wana, baja Musafi baza ko bunda. Donc vraiment pour na ba Claude Kacha baza ko bunda, ba Bob Koulou baza ko bunda vraiment pour na orchestre na bango. Tout signé un grand contrat na Boma et musique. Donc à partir de lundi, banze monio sur tous les 31 chansons et vous en avez la plateforme nyos parce que il y a moins de cadence moroboye. Donc bateau tout bazola nanga à partir de lundi la plateforme nyos. Boyoka banze monioso banze molokola ba Eric Bweni mobali. Clip na EP ezobima déjà tout ça liango. Eric Bweni na ni bobo na PC Mbote. Clip ya Cédric Lumbu Pezobima na ya pièce contre pièce. Boma musique ils a déjà tous mona artiste musicien minene ya mboka na biso pe Youssouf ape to mona yekuna to mona artiste ndé na ndenge ba Gez Mawete to moni yo pe na kati ya boma musique déjà pour la promotion et puis né au signer ba contrat. Est-ce que ils a une ndenge nini? Bah bon ils m'ont contacté parce que l'artiste a fait son travail. Donc bango moko ba contacter ngai tout solo libyen vraiment merci na bango na ba dirigeant na bango vraiment beaucoup na ba clip na biso ko leka partout na ba channel o ba Trust TV na makasi ya bato bazo soutenir biso. Donc c'est un contrat ya bien auto signé ba soutenir artiste na bango. Donc vraiment boza na bino tranquille les 31 titres beaucoup nango les 31
titre beaucoup nango beaucoup landango na ba plateforme nyonso ko lundi vraiment commencer à télécharger bo stringer bo sala tout vraiment pour na et là on a bien streamer pour na bo za la bena na kati ya ben nango quoi. Donc tous les amis à Instagram bozo komelanga merci ba minyo sur na Facebook na WhatsApp ba tout nyonso bazo komelanga na profiter pour occasion na pesa sous que du bonheur na maman la première dame. Oh papa pesa qui va bouquet de fleurs les en impact. Oh bah t'as mené si ma porte. Do fatigué to deux fois non mon biso nga boy. Père il faut que sa mère qui alinga raye. Et ça te ko linga père mère au sala ba samlate père alingi mère alingi père bala na kati. Donc vraiment bon anniversaire à la première dame. Vous aurez maman Denise. Je sais qu'il y aura des cadeaux quoi, vous aurez des cadeaux. Vraiment merci na bango, merci na anniversaire à batunyo so ya gi kuyenga nga pele. Mais parce que va bouquet de fleurs na. Na fait mère moté. Martin Engi double vitesse fusée maman Gigi. Yanga na tina nga na DHL. Ponga na yaza wa tina na DHL komaki. Mais là ba bouquet de fleurs mais merci. Donc orchestre na bino bazana maki. Toujours préparer descente munene. Descente pela munene zali. Toujours banga ma Covid biso tolobi ke album eza album ya population. Album eza ya mutu nyonso. Toujours ya wapi. Tokende Suède, tokende Italie na maison Bomanto mtabengisi biso na Italie. Toujours ngato sala système moko ba concert populaire na poto. Biso kebe ta concert populaire. Ça déjà ba date ntoloba. Toloba ba date. Naza ko pesa explication. Bateau baza ko produire biso. Oyo toujours pour parler na bango ba mise ba koti maki toujours préparer d'abord sortie officielle to kobeta na Maman Ngebi en direct boyo ka banze monyoso toujours préparer to kobeta na Showbiz toujours préparer to kobeta na Pullman Grand Hotel tout côté si ba lettre toujours ba facture na bango mais total la ndenge Covid ezo mema biso ce qui au cas où il y a un problème to ibikate ne to sala mais pour le moment ba producteur ko bazo benga biso bango pe toujours signer ba contrat la bango OK c'est ça la maki bazo préparer ba spectacle yo to sala na Italie na Suède na Londres to kila biso pour 5 concerts et puis to beta na Panama biso to lobite que oh to ko beta so ki wapite to lingi concert populaire na Paris ça veut dire to ko beta na 4 terrains ozoka pa toki to beta na terrain ya Aubervilliers Tokobeta na terrain à Pantin, Tokobeta na terrain à Montreuil, Tokobeta na terrain à Fontainebleau. Nenge Masoulé Zali. On a qui mis nos systèmes habillés, droit d'entrée. Non, droit d'entrée ça l'arrête. Bon, il y aura des terrains où la fenêtre. Badama Jéali, Babok Zali, droit d'entrée Zali. Et pas nenge kuna terrain normalement tant on a biso devant là-bas. À l'époque, on a mis au cas, Thérèse à 20 €. Donc 20, comment on dit, 50 francs français. Mais les lots, il paraît, n'est pas pour concerner les 50 €. Donc si vous avez 30 000 personnes, 40 000 personnes à terrain, ça va calculer. Déjà. Alors, mesdames et messieurs, posez là. Le producteur faut se retrouver, l'artiste c'est là, peut se retrouver, dans la salle de la réunion. Trobenga ba parents na bango bazon di maté balobi tata Adolphe Dominguez balobi pièce contre pièce outi ko bim album mbalamo ozu ba contrat mystique pour osala penda ba tour na niveau ya poto beti na Italie obeti na France obeti boé na ebité secret wana e outi wapi album ebimi ozu contrat est-ce que Robert concert yomoko ne ba tia système ba playback ou bien rokepe no orchestre mobimba pour nga déjà o lakaki nga o ebisaki nga Martin déjà double vitesse toke non na niveau Europe ya on a bi Jospi o bandele ngia Congo sika samusa malamu songa na kepoto na okende na yo nani o filmer nga na ebité président bana bon au moni poto za na paradis te mututo okenda ngo mututo akenda ngo azongaka bande ona biso ba kuna to na tala bango vraiment ba contrat o yezali koyeba kusolola po baninga na biso ba utaka poto so baye awa tant tozakana bango na nord bayambaka biso bien tata yaki mon restaurant tata tobeta tour totamboli pe moi licha yoji moi balman moi weston moi nini mais à contrepartie bango soko baye awa baartiste bakomaka ba méchant
Ça veut dire que au moins il y a massa moya qui a bien na solem sous vitesse à fusée nana ki non nana maman na osa na obenga ti massa fala ba 3 mois ba 4 mois bon mona ni pété azongi pe na rapport à mabe ngai na simplicité na ngai baninga tu bayaka tukutanaka na yeko finga mutute ko tonga mutute na betika na vérité. Il faut tout changer biso ba artiste bato ba sel saka biso dans la poto soki ba yawa biso to za la na bango ba gentil to invitera bango pe na ba palais to invitera bango na ba restaurant na ba concert na biso ba na concert aye comme le la problème on liko boire été je sais pas donc vraiment kaka na bolingo yo ngana zaka na bandeko na ngai ya poto ba Forza d'Italia ba Jimmy Bofosa ba JC Mosaka ba Guilhem Aindo bango pe na tour na bango tant ba yaka wa na yamba bango bien kaka na communauté na biso na baninga na biso ba ivoirien ba gabonais ba marocain pe oyo balinga musique na biso mona jour mo pe tozaki na utaki poto na Laurent Mosungu donc tozaki na ensemble yo moko monique tozo yamba bango bien ba Brice Bangi ba yaki to yamba bango bien ba tutu ba yaka ba Bob Shaumba ba Devze Mukali nga bayaka to yamba bango biso betan to na kuna ba biso bien merci yango bolamo yo bango ba sela ngai ngape bolamo na sela bango communauté pe fandi na ba producteur ba solo de babino il faut ba concert amener to préféré tala ndenge ba bazana bandako covid misale ekufa ba problème belé ou lebo que ko entasser bango lisusu to beta en plein air donc ça ba concert populaire to beta na ba terrain soki préfecture européenne sabakor on a ba concert zonga mais félicitations na batu nyonso yo bazo ba contrat et ça bien et ça pour la musique à Congo et qui est bien donc boza na bino tranquille Adolphe Dominguez pour bazo zelanga l'album pièce contre pièce tout le monde d'accord il a mis comme somme ba lelo ya ba 30 000 €, ba 27 000, ba 15 000 €. Il a dit que message il y a pièce contre pièce et côté et comme même na théâtre pièce contre pièce, na procès, pièce contre pièce, na palais, président si bouquet de fleurs, moussou pas salir, il a dit pièce contre pièce, donc il a dit que on a bien annoncé notre album, notre opus, Malobanabi c'est Komaki, donc pièce contre pièce. Merci président Tata. Ouais, toujours vitesse. On sentit que mon roi. On sentit. Voilà, je suis au côté. Merci vraiment. Alors, mesdames et messieurs, Tata Adolphe Dominguez, Kalaté déjà, na niveau Europe, on a un concert, et album Euti Kobima, pièce contre pièce, et épée na Makambunango. Donc, Bissomo Tozaki, témoin, Banda Studio, Maramwa Misalande, Salami, vraiment, Makasi, Tozan, ensemble. Alors, à part le concert, il y a Poto, on a déjà des jeux Snellenga, déjà, Torokin, des Banda, moi, on a le baba secret, ils étaient. Yo kende lokamba pa alinga kende nani pa alinga kende lokamba otikala dede ngala za vitesse affichée bon total la ndenge nzamba kosa lokamba esposo mona esposo yoka bomade awa toza ya manikole malonga Mwasi azana kibombi ni shima oya kanisi Singapore vraiment mane binwe azai ya kotonda azana 3 chambres salon cuisine na salle de bain ndeko mwasi pe mobali na Europe Afrique Amérique Asie na Océanie lamuka na pongi tika masolo ya balabala mama Nicole Malonda apesi makambo pomade awatoza portion magique faite à base de plantes naturelles et pomade awatoza epesi solution mpona masolo ya kovandisa taille ya bamama volant hydraulique oyo epesaka deuxième regard pomade awatoza ezotondisa tolo ya bamama avec souplicité veut dire oza sambanda pomade awatoza ezopesa vitesse na grossissement ya partie intime ya papa neti na film une seule référence somba portion magique na yo pe naturel na www.awatoza.store keba na basite ya pirate bazolanda bazoluka bayiba melu vunu na bau pomade awatoza esangisi mundele na moindo. Merci ma darling.
Merci ma darling. Ah ouais, ça. Ah. Ah. Na awa toza. Ba mama ba sepeli, ba papa ba sepeli. Yaga 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 yaga. Manikole yaga. Manikole bakola. J'ai le plaisir de vous annoncer la vente en ligne de ma collection Kofi Olomide. C'est une collection tendance urbaine chic. Sera composée essentiellement de coton bio parce qu'on a privilégié les matières qui respectent la nature. D'où est venue cette collection? L'idée est venue de My Rock Attitude, c'est-à-dire des jeunes créateurs de très grands talents qui ont été séduits par mon parcours de chanteur et qui sont venus vers moi. J'ai spontanément dit oui parce qu'il y avait tout de suite l'amitié, la sympathie, il y avait une fluidité incroyable entre nous. Je suis ravi de faire cette expérience et je sais que notre chemin est très long devant. Olingini nanga lokamba yo otikala. Bon, vraiment ndenge za wana nzamba sala kaka parce que problème nyonso on peut tout faire. Signer le contrat sala boy na boy préfecture kaka. La France na bamboka nyonso l'hexagone partout. Baye ba ndenge nini soki ba fungole libiso vraiment et ozala bien ba ambassade pe ba fungola parce que ba petit fo ba mona nord. Petit fou mon nord parce que bazo ngoyo kabayo qui va voir na bango ba vocal na bango ba tout bazo sepela vraiment nzamba sala makambo ici là parce qu'on a encore plus de 4 mois comme ça il y a pas préparatif toujours bongama il fallait plutôt les gars ya ser nanga mamile là mais des données en c'est bambo théâtre poto ça n'est pas émission na clinique ngalé mapona joski qui a beaucoup des données en ngomba azo pusanga problème ya ngote parce que jour en on a RTNC ozala bilia ki bino bikoki jour en on est na osilisa makambo na lobaka ne jour en on na ebisi ya ngumba dimanche na ya bino tata pusa lisunga mi ozo umisa ba pièces zo bimebele si mais ya ko ba pièces akala donc vraiment merci na mami Lela de ozo soutenir biso merci na batutu. Vraiment album na bino yangwana concert na Showbiz, concert na Kinshasa, concert à Munene wana tolobeli yango te po tango album ebimi concert pe na salle ya bien na salle à ville Showbiz na ebité tolobeli yango petit. Oui, concert a bien ezali parce que to sola qui bon bango ba lobi hôtel de ville net toujours c'est la kaka so ba ko lever ba mesure ezali parce que ba mesure eza makasi pas plus de 50 personnes place moko. T'as la de répétition, toujours répété, hein, pas trop d'hommes quoi, beaucoup d'hommes, non, parce que bah, personne, base à peu mouqué, donc vraiment toujours bunda, ils ont la, ils ont bien, donc préparatif, ils ont bien, bah, petit bazo s'est préparé en conséquence, vraiment, en Afrique du Sud, Eric Congolo, bah, Eric Djenga, Bino Nyoso, vraiment, bah, José Lipa Saounduka, bah, Cédric Nombe, Boza Ebele, ba ser nanga ba Lili Wabelo to bunda kaka ba fondation Lodi Ochudi vraiment na zoaki 4 Weston ya sika et kota ki dala ça. Merci mesdames et messieurs, voilà Lengia Congo TV. Merci na batunyo so botela biso tozo continuer émission eza tellement kitoko. Merci na Prince Lelo na Choupra. Roli Mbadou na Pesio Bambo Théâtre au Balwara donc dollar ezanini héros ezanini n'est pas naé merci na DJ Tobiso Zotala Biso alors Tata Adolphe Dominguez toko tanon pe to monaki premier ministre na biso il y a union sacrée à Bengisaki artistes et musiciens tout le monde qui peut présence il y a ba musicien na ndenge to rotanga te mais tout le monde qui présence na yote ezalaki po ezalaki ba invitation spéciale ou bien ezalaki ndenge ni po na kati wana nungu déjà bimaki il faut musicien moko comme ministre culture na habité ceux qui yo au penser na ngoni en tout cas ngala habité na mona ki peka na télévision j'ai pas eu l'invitation il y a pas de souci neti bande ko bazalaki l'essentiel va que pesa ba doléance na biso donc bravo na Premier ministre, parce que je connais très bien, je connais vraiment très bien un monsieur courageux, intellectuel, vraiment, mais tout le monde opposé. Mais il que Babylone a biso peut pas compte quoi. Donc vraiment, il n'y a pas de souci là-bas. Donc il n'y a pas de problème.
c'est ça. Merci. Ferregola, Range Rover, na moneton abetaki na Côte d'Ivoire, na Abidjan, ou félicitaki Makas Robi, chanteur, oiseau mba très bien, ils a Ferregola, côté na bango pe ba félicitaki au Makas. Mais le lot Ferregola azana Kinshasa, to moni pe Range Rover na concert. Est-ce que message no ko pe satan ou aux otanga ka mikolo kombo ya Ferregola trop et puis yé pe kuna zotanga ka kombo na trop. Tozo comprendre l'ikita wana te, eza ponani. Non, mais quand on voit Ferregola, c'est la bonne musique. Donc vraiment, bateau yo lelo bisoning ezalaka, il faut qu'on y ait bakotika pouvoir. Ça veut dire quoi? Biso tozo okene, to komi ekolo, baleki na biso bazozwa pouvoir wana izo sala biso plaisir na remercier les sous. Vraiment, Baza est belé, donc Baza est belé. Ferregola là où tu es. Dans un peu Babi Ndombe, il est venu me voir. Vraiment, Babi, je te salue là où tu es. Parce que moi, Babi a aussi la mariage. Donc, dimanche, nous allons à Bissonioso. Babi Ndombe, vraiment, la fête sera plus totale pour Ngamongona Roya. Yemsara Bofissa Bongama, les gars s'appellent Roya. C'est bon, donc papa Hervé n'a pas de beauté. Hervé Ferré, donc vraiment. Wana vraiment, ayola na lokolote, Ferré Gola, Batari Gola, vraiment merci. Nous avons abattu là, c'est ça. Merci Adolphe Tata Dominguez Arobi Ferregola Nzambe Abatelae donc pour Moussala Azali Kosala donc yango toko tamara msute pona ba polémique sinote ba loba pour Ferregola sombi Range Rover Ferregola salibo yango Adolphe Dominguez Mikola komika ka kombo ya Ferre pe ezoleke la batu na ebité pourquoi te ngai naza moto yo na ebo fala na batu nyuso naza bien na bartise nyuso Ferre aza yo yebi ningi tozala ye naza bien na ba gaz mawete ba inonce bi ba comment il s'appelle encore baza epelé ba Fali DiCaprio DiCap la PC mbote pa azali baza epelé ba leki na biso bazo sala honneur ya musique ya Congo côté na biso pe bambiaka Bambiaka bazaka bambiaka bazali bozomona bino bambiaka tout a telemi wenge lalaki nango tango na telemi lelo moni mutu tout azoloba mutu to sala effort parce que wenge ke kufate eza patrimoine donc wenge elalaki yo muto la musi wenge el buka nange na pongi wenge buka nange na pongi yo banonga su wenge komeka bana mais tango na telemi pièce contre pièce album bola moni tout le monde a telemi. Bravo na ba tata ya wenge parce que ba tata wenge te bravo kaka lokolo bala nangane ba tata wenge fier eza wana olo babala ninga mais po bi wenge bukana ki wenge yo kana sute yo muto telemisi wenge pongi ngana zongisa ngo bo telema to kende yango zomona lelo tout est-ce ba telemi pe ba telemi na sentir tout le monde aza koloba tout le monde azo préparer maram na ye ba concert na ye banzembo na bango aleki na teva lobi ba tout ya wenge ba telemi donc eza elo mo ya bien faut qu'on nimara mutu tango aza mobimba boy ve beaucoup là baki nanga tata kola na makelele te na mboko bandimaka mutu ka soko kei soko za viva ba kondima yote tata lata o biloko pamba biloko mokili mais tango okufa ba ko na forme pour kei nango ba musicien na ndenge ba koyana ba komi ko tia podium koyemba voilà donc vraiment tous à la bomoko tous à la soudé wengela la nginango na zongisi yango mais ce ko ba misubali attends la rémission nanga pour tchaka ba commentaire mais attends la rémission nanga te moi je ne connais pas yo yebinga ngana yebeto pourquoi faut tchaka ba commentaire tika ngana sa musana na kotika pe ba émission te na ça la campagne promotion ya orchestre yanga ya album nanga bato balinga ngai bazo sepela bato pe balinga nanga te muso bazo tala pour ba découvrir ba forme ba toujours maloba ya sika vous auriez des cadeaux. Donc vraiment ngala le kambarolo baté album ebimaki est-ce que totanga ki tourwana loba ki Ferregola mutabenga ki loba ki na nani na bosani kombo na loba ki des personnes babenga ki est-ce que ba o siko batikala ki to tout n'appelle l'autre est-ce que babenga ki pona wenge to mona déjà Jibem Piana Weranson to mona artiste ndenge na ndenge o ya client wenge est-ce que
après mission wana ba continuer ko benga yo bo siko na tunyo question tango bato misu ba bimisaka ba diso tuna ba on so ba benga yi bango ah donc l'ex album na ngasa un impact donc si mawana bato tout ba bengi ngai bato tout ba bengi ngai mutu nyonso mutu tout ba benga sauf ba misuso yo ba bato yo misu na ba yoki yango te na omona ndeti jibe mpia na yoki yango te te mukula yoki yango déjà tozalaki ne tobetaki ne dernièrement abi barumba na diga nalingaki nde boye ezala tobeteli so papa barumba na diga dégâts. Voilà. Nso n'est pas coûté na mutu ma banzembo banzemelama beaucoup vraiment danger. Marie-Paul pe. Bon manque accueilli hein. On dirait accueilli. Na éviter soit accueilli bien azali ou bien accueilli. Oh, mozo sekani. Non, ngana ebiki Marie-Paul hein. Nakende. Mais na éviter soit accueilli bien azali mais manque donc vraiment. Ay ko album non, na oka iko nira kazoya. Na éviter bon. Bon c'est eza problème ni. Oye nga pe mobino na kamera bino otuni nga Marie-Paul na wako nira voyager. Ay ko l'album mais c'est bien. C'est bien. C'est bien. Il y a un épisode qui montre toi télémi. Non, papa, botika mutaba ta fandi na pesi mbote manki. Pesi mbote ba manda chante. Ba se belé ba samchintu, ba se belé ba artiste ba se belé ba defao. Ba kamapa, ba nani ba se belé. Do ba za pene belé. Ba se belé, ba za vraiment belé. Ba chaka Congo ba ça vraiment belé ba c'est basé siko do sekani mais non c'est kananga pour ça msuna ba confirme de olobelo bino na komo tanga na ba kombozo ko lobate non dans ce biso ke ba artiste basé belé ngaza na comprendre bino te bino bozwaka mtu makasi soki boyao so bo ke limpa ba dimisu bozwaka mtu bomonela nga président émission munyosa lekara lo ba non siko marmo bino tuna nga bomonela nga voilà donc nous avons un programme na biso chaque dimanche betaka na barbecue à huis clos voilà wana ya invitation ngo ya $100 bat ba yebi pa ezalaka to kotanga ba place à tête to betaka pas juste mukenge moto organizaka ngo Jeanette oya maifila mwimbi to betaka pe na libantu donc tous na ba place be to betaka mais au footissa na yo batine l'invitation dimanche pe tozali toujours préparé pour concert mbongo ezokota kasi kokota mbongo ezokota kasi kokota Pierre ya makami Colombia ya makasi ba charge leki ba promo non ba contrat mais ba charge leki ba contrat ça bien mais ba charge leki ba journaliste promotion ba musicien mikolo ba to bazolela moi moto ba se bazui déjà 3 bazui toke le malé ba za pe bela 46 personnes. Na sema misubo tambla na makolo c'est l'autre misubo to tambla na makolo te so yibika na palais to keka makolo pour meate donc ngeza wana toujours préparer concert na Kolwezi pour la mikolo yo toujours préparer le kololo boko producteur moko mone le kololo boko yemoko yebi 3 fois le kololo boko abetsa biso na Kasangulu et puis na Kimwenza donc mercredi to za na clip to si sa clip ya pièce contre pièce. Bana Léopard, ba saper, il y a partout, bazoya, donc mercredi, tu vas ni tournage, parce qu'il a, avant fin du mois, clip, la Mnezobima, il y a Eric Boignet, il y a Cédric Lumbu, déjà, beau savoir, Roi Manitou, merci na Bentley, mais na ligne Yawate, Pesara Bana, Elena, vraiment, ta voiture est là, parce que moi, je pris l'âge de prouver. Merci, na. Vraiment, Cap Dodo. Toujours là, passer à Moussa. Tout dans yo. Merci na Movier Roger na peso bambo tetro Romeo Obiala na katia États-Unis balobi Romeo Obiala na katia États-Unis wana vie na ngamugo vie Roger azana niveau ya États-Unis na Texas na peso pe bambo tetro batunyo so ba hôtel biso. Alors tata Adolphe Dominguez mikolo système à vaccin et pour na coronavirus ezali na ebité so landa ki yango pour na poser question. Non mais biso beto zo kaka il faut aller demander à docteur Muyimbe
mais tu es qui vaccin balobi et c'est bon. Question. Non, ça va continuer. Si tu as une question, c'est bon. Nous avons ça kaka moté na Claude Nkité des États-Unis. Claude Nomba, si sponsor on a ba Shadrach, ba Thierry Mofila, ba Zaybele. Vraiment merci na ba image nous poso tinda ya pièce contre pièce bolati au salement vidéo au boaki. Donc vraiment ba dianga na PC Mboté Coco Madera na London. Ba Kacha Kacharel, ba Zaybele, ba Porte de Paris, ba Lambio, ba Franck Keto. Bamado Madova dans Ville Saint-Georges, Villeneuve-Saint-Georges, Bazay Belé, c'est les Célio, vraiment, Bino Nyoso Bato Bolingaranga, na Pessino Mambo Tebele, Nzambe Abatela Bino, tout à onana quoi, donc Balobi, lundi, vous téléchargez dans la plateforme Nyoso, album na Bino pièce contre pièce, Boyoga Barumba, na Sala Moussala, Banze Bolokola Barbara, Nadine Mousikitoko, Banze Moussebele, Anastasie, Banzembe Belé, donc vraiment, Hakim Prince de Lausanne, Apessi Mbote, Bob Juif, vraiment, Lobobo, Talara, Lobobo, Ben Lozeo Fénéa. Donc, Bino Nyonso, tout, journaliste, ils soutenir Bisso, parce que Bino, ils soutenir Bisso, c'est bien, ils savent Bisso bien, pour télécharger, clip na Bino, pour s'abonner à la chaîne Langa, na YouTube, Adolphe Dominguez TV, pour s'abonner, et belé. Donc, numéro de téléphone, 081 19 59 527. Donc, Yangwana, donc Bobinga, bureau, et ça là bien quoi. Merci vraiment, Elenga Congo TV, Toza ensemble de Tata Adolphe Dominguez. Donc, Toza Awa, il faut qu'on s'épelle là, na Eloko Yamalamu. Oyo Adolphe Tata Dominguez a sali pièce contre pièce. Bon monaki ndenge vraiment to sali ba émission tellement ébélé pour na kolobé la paix partie ces missions il y a République démocratique du Congo. Donc voilà yango au moniteur Emile Susu Adolphe Tata Dominguez pour na niveau Europe tango azo kende pour na ba concert atangi na Italie na niveau France et puis na ba pays misusu pe awa na République démocratique du Congo bientôt là na showbiz. Yango toza a boka moite soki bomoninga na niveau ya Europe na cameraman na ngai boka moite na kati ya Elenga Congo TV pour na Tata Adolphe Dominguez. Merci vraiment na Freddy Madidi Oazotala biso Karisha Sadik la Finlandaise moi si kitoko mama social famille Sadiki Mobimba ba Jean-Sia Sadiki et Richard Sadiki na pesi bino ba mbote trop. Fabiola Madidi, grande sœur propre, moi si kitoko, na niveau, il y a Belgique, donc on a PCOP, Bambo Théâtre, DJ Tobis, Bambo Tenope, Angwana, Toza vraiment, ensemble, na Katia, Elenga Congo TV, Tracy Mbelenga Pro, Glody Diasuka, la mignonne, Martin Engi, double vitesse à fusée, Tozo continuer Karabalobi, beau télécharger, Banzembu déjà, pièce contre pièce, Yangwana, promotion nango déjà et bandaki déjà ba clip akanda et salami pona ba mission na biso faut ko féliciter bango na balikanisi abwe oyo bazali ko sala musala kitoko est-ce que ba leki to ya leki bango bino mo pe botala ba biloko mo pe ndezo bima et sala moi kitoko merci bozala brancher Jospi Diongue na sima ya caméra réalisateur Nabiso Esikaya Elenga Congo TV émission pe liboso asala yango na Tata Adolphe Dominguez. Alors? Non mais parce que nangana accentué parce que album Nabiso est à 2021 donc vraiment les albums moko ba tout ba CP nango na bani ko loba déjà héros. Toujours ça là single moko na février 2022 2022 air yango. Faut dire qu'on a 45 ans pas consommer. Prière du soir titre moko. Nyamongo les hommes les plus forts. Wana ils ont 200 personnes. Air yango. Pour la pièce contre pièce. Pièce contre Karisha Sadik. Tata Adolphe Dominguez année prochaine donc 2022 azobimisa single Arbi et Zara na 200 personnes. Deux chansons kaka. Karisha Sadik ngana zara déjà pembe na Tata Adolphe Dominguez. Mbala moko direct. Merci pour notre titre na Karisha Sadik et ko sala moi bien ba mbela yo la reine, maman sociale
na kati ya Finlande et ko sala bien libanga te mais chanson no ba embela yo. Merci Martin Engi, double vitesse à fusée to le kakabango to continuer toujours na ba vitesse o na kati ya Elengi ya Congo TV ya biso maboko pembe botika malamu. Merci.